Coucou la famille Bambote na bandeko nyonso obolanda mama Nicole Moisanza obosepela na émission na nga tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza mpona changement de mentalité, eza vraiment kopermettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya bien. Mama Nicole Moisanza alobelaka makambo oyo eza ebele na kati ya communauté, donc lisusu bayebi nga na baréférence ebele, voilà pourquoi yango nalobaka mpe boye. Alors merci mpe beaucoup na bandeko bamama bapapa mingi oyo boza kosabone na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi, na misusu mpe merci na bacommentaire na bino, merci vraiment na basoutien na bino, c'est très important. Merci vraiment na baencouragement aussi, c'est très important. Alors la famille de kakanga moko na lobaka toujours naza pona changement, donc changement ezaki pona ko faire ko avancer ba ndeko na makambo eza ya bien, makambo susu batu oyo mutu mususu aza na makambo na ye mais opesi epe makambo moi implice esalaka toujours bien na kati ya communauté. Alors nasira bandeko ebele misusu boza koprofite bien na bavacances na bino, misusu mpe voyager, donc profiter place bozali, et puis nasira bobanda toujours kolanda ba émission même na ndenge ya musika boba Mama Nicole lelo akoti te, donc ndenge ba nouveauté misusu eza nini, donc ndenge ngamo nalobaka bongisa poso mais na kati ya émission nalobelaka oyo eza makambo nyonso bongisa poso, et puis makambo ebele même pe ya santé tout Mama Nicole Moisanza alobaka. Alors comme nde nalobaka toujours bongisa poso vraiment eza na makambo ebele poso na asi peut-être caméra na ngai bomona babiloko misusu na poser awa te, ba misusu na asi lelo na ntango nalobaka makambo akaye ba misusu mpe bazalaka na bakaye te. Coucou mama Riti Mafuta bambote na bamama nanga mingi oyo opesinga ba bonjour ba bonsoir pe ça dépend place bandeko misusu bozali na asi bandeko misusu pe balobaka ntango Mama Nicole alobaka bongisa poso oyo eza na makambo ebele, surtout bandeko na biso pe oyo balingaka makambo ya te na ye de bandeko na biso babaka ngai naza na besoin vraiment te na ngai ezala propre na tela to boyi te, mais eza na makambo ebele, eza na ba révélation ebele, eza na ba donc eza na ba explication, eza na ba biloko misusu ba mélange ezali wana comment ndenge nini pona oyo se maintenir même toza vraiment na moi pe lelo ba moi oyo ya ba 30 quelques degrés ozomona mususu po ba nga ba bouton esali nga Mama Nicole nga vraiment moni ba noir oyo ezalaka liboso monoko. Coucou, bonsoir, bonjour maman Masiala. Alors monsieur Paul Mama Nicole nga ba noir ezalaka nga devant monoko, mais ndenge nini yanga ezolongwa te eloko nini na kosala nazoloba bango très bien toujours na ya liboso nalobaka na bamama na biso mingi ya ba noir eloko ba misusu mpe ba remarquer yango eloko oyo kobebisa makasi elongi ezalaka d'abord ba masque, donc ba masque oyo pe mingi ekoti lelo même na YouTube oyo bandeko pe mama ebele baza ba victime ya ba solution ya ba masque, ya ba solution ya ba sala gommage boy conséquence aussi ya bloc wana. Bonjour mama Berthe, conséquence nango yango et détruit pe babilongi ya bato ba mama misusu pe lelo batikala lelo vraiment na ba noir wana. Bonjour mama Judia, ba mama misusu batikala lelo na ba tampo eza produit parce que tampo tango ezwaka mutu ça rien à voir avec produit, parce que si on a ko expliquer boy d'abord tous na communauté moko trop de compréhension, parce que ba congolais mingi surtout ba africain na kolobaka ba congolais te, parce que même bonjour la famille bandeko pe mingi baza na ba YouTube ba polémique ezaka kaka Congo te, donc biso ba tout lobaka langue ondenga na lobaka oyo toza ko comprendre lingala toza vraiment na makambo ebele makasi. Alors tango toza na ba tampon elongi eza rien à voir, eza betazole ya mai te mutu sali mutu na ba tampon, eza diprozone te, eza rien que mususu eza ba gommage ba masque misusu pe ezongisaka epesaka ba bouton, ezongisaka ba tache ou soit aussi epesaka ba tampon. Mona mama misusu
asimba na ye te o ba betazole o ba diprozone asimba ngo te eza rien que alandaki YouTube asali misusu soin et puis yango mutu esali bon. Alors ba mama vraiment ebele bokozala gentil mingi ba mama misusu omona boye bo profita place ofandi okenda okima mbongo mi mama Nicole alakisi po jeune okimba mbangu place oza nzambe azomona yo oui ou non somba po jeune te. Alors j'aime na yo partage na yo ça fait contribuer na kati ya musala kozalaka na esprit ya koprofite pa baninga te, ça c'est pas bien. Tala nzambe alobi donner il vous sera donné. Donc yo soko oyebi ke obi ah ndenge eza na profita ofanda tobi te na ye lisusu nazwa non 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 ngai napasaka nde nalobaka napasaka ba live boye eza biloko mosusu ndeko so moto alakisi yo na vie te okoyeba te. Même biso basi ya baafricaine même makambo baposo oyo mona ah mwana mwasi oyo poso kitoko boye ndenge nini biloko matu mwa mwasi alati mais so moto alobi aexplike yo yango mpo bamisusu bakosaka mosusu alingi te bokokana mosusu amoni yo mpenza ozosouffrir vraimen poso eza gâte soit ozoprépare mariage to oza na feti mpe mais apréféré atika yo bongo même so alandaka mpe émission moko. Alors soki omoni ke ozwa bénéfice na kati ya émission oyo j'aime na yo partage na même nzambe azomona likolo parce que bino azosoutenir mwana mwasi oyo mais bozalaka ba absent te. Faut pas kozala absent la famille absent eza mabe donc faut kozalaka kotala obi ke non na mwana mwasi oyo na gagner nini et puis ye pa na nga a contribuer nini ozomona parce que omona mutu biso ndenge ofandi wana ba anga na ganyaka so mama Nicole alobi albimi na live apesi neti mayelo na ye kopesa yo comment kokimisa bouton na yo comment ndenge nini misusu ozomona peut-être moi yango metin ezokita eloko nini okoki kosala vite fait parce que peut-être misusu oza na fête semaine prochaine misusu oza pe peut-être na nini oyo na fête te mais olingi ovoyager mais poso ekiti. Alors soki ozozwanga te na téléphone premier secours eza nini donc tout eza bamayele mais j'aime na yo soutien na yo yango wana ozomona commentaire na yo ya avancement eza très important kukuka na nga mama Patricia donc partage na yo ya vidéo pe eza soutien parce que soki ba vidéo ya babuzoba nga na monaka même bandeko na biso bafingaka na ba internet oh ozomona pede bato pe ya bazo o bazopuye ke o bazopuye masumu na terre oyo bazali bato bazokopuye masumu baza azotia care place oyo moto azofinga place oyo moto azoloba ba insanité azope wana pa azo partager ngo pa l'aise azo partager na ye mais moto susu azo préférer bité non so partager vidéo oko aider moi si moko pe ba tampo beta ye na ba conseil ya ba YouTube par exemple ya ba nini oyo ba masque parce que ba masque pe yango pe eza pe cause parce que il y a des masques o misusu pe to koko saela na o pe misusu to koko saela te ndenge nga na yaka koloba na bino ba masque oyo ba mbala soki ba kokon soki ya ba nini oyo ba carotte bo doza ngona o te café bo tika biloko wana parce que ba masque oyo biso ko fandi za lokwa ba concombre ba aloe vera ba biloko ebele. Alors la famille nasi pembeni nanga aboko mona te mena otombola bino oyo nga naza na tibi ya Tenovat yango oyo nga naza na mai oyo ya betazole yango oyo ngai naza na te oyo ezali comprimé mais comprimé rotia na kati ya mafuta ezali ya glutation et puis ngai naza na pimadu yango rôle nango eza nini na koyeba ko expliquer eloko nini na memi et puis nga toujours nalobaka ngo likambo ya kaye ngai nazaka na kaye na ngai na bic parce que peut-être ndeko na ngai ozotala nga mama ozotala ngo lobi ah ba misusu bomesana lobi mama Nicole omona obenga olobaki pona soki na ngina bima to na fête naza na mafuta te ya opakola to par exemple elongi na ngeza na ba bouton ba tache eza saleté mani ko na sukola ngo ndeni banda ekumeka na ko expliquer nga mais tango zo senga wana tango na oyebiso explication consultation futa 50 € o beta mabako. Alors pour beta mabako te moni moninga nga moko na zo sala émission mais naza au moins na ba référence ozomona naza au moins na ba référence na nga po mutu eza na makambo ebele yo soko za na ba référence na yo te misusu pe on atindaka bango zonga kende kotala ba vidéo peut-être pe ba vidéo pe misusu pe ekozala pe misusu eozala bloqué mais essayer impose la moi na mes petites notes parce que eza po na poso na yo okozala po sombi pe loko te mais kaka na mayelo po ba biloko eza na ba maison africain
ba oyo nyonso to oyo mafuta ezalaka na maison africaine mafuta oyo ya pimado ezalaka na maison africaine. Alors na kati ya mafuta oyo mafuta eza ya pembe nde nalobaki likambo ya différence ya peau so ya mafuta ndenge ni mafuta oyo eza ya pembe na kati rôle nini esalaka na mafuta oyo ezali ya couleur. Alors awa nazolinga nazwa précision bien o mafuta oyo ya pimadu oyo ezalaka pembe na kati nde nayebisaki bino ke bandeko mama misusu mafuta ya pembe etelisaka makasi yango mona moto mosusu akozala pakolaka oyo ya pamba eloko mosusu te mais otune yo pakolaka mafuta pamba te boye wi neti nga conseil gratuit na bato balingaka trop de mélange te babisalasala te okoki eluka no mafuta mais moi je préfère luka mafuta eza ya pembe moni neti barapi clair wana osimba yango mpe yango moko omona mpe boye différence eza kaka donc ya teinture. Alors toza na mafuta na biso oyo ya pimado naolinga nafungola yango epuis toza na jaune d'œuf yango. Alors na moto oyo na minute oyo par exemple oza na ba bouton na ba tache eza mélangé na ba mama na biso bato misusu boza na mwa ba noir omoni ba noir yango apparaîtraka awa ba noir wana apparaîtraka awa ezalaka ba noir moko oyo ba mama ebele biso même nga ebandaka koya ekoma ezalaka lisusu te mpo nayaki comprendre pourquoi noir wana eza koya. Alors nga naza na deuxième page na nga lisusu baloba maniko ndenge nini aza esu na kaye o makambo ya kaye mais poso nayebisaka bino bamama eza likambo ya idéologie poso eza enseignement misusu omonaki video nasalaki nayaki kotelemela bandeko basi bazoya balali balamuki na ntongo babandi te nga natekaka mafuta kotekela motu mafuta eza bien mais korepare ndesi mama na likambo place eza place wana mama na likambo yango wana bamama namoni bozotia bageme te. Alors Facebook nanga mpe osinya Facebook akoma kokata bavideo soki keno bazomona bagene eza te baokasa video wana eza mabe eza rien à voir moto asignale te bamama. Alors eza mpona intérêt na bino so bokosala botia na bino bageme te. Alors nga na kati nanga mpo oyo eza bamayele kutu nafutisaka yango bato nafutisaka yango motu nafutisa yeke non futa 50 € mpona bando explike yo jaune d'œuf oyo na pimadu na ete nde nini ekotelisa yo rapide. Alors so bino botia bageme te na kati nanga parce que nga uso na otiaka ba audio mpona bato ya Belgique ndenge nini loi na bino banda le 1er juillet ya 2021 batarse ekoti moto ya Belgique moto atindi ndenge nga ba audio na kotiela bato ya Belgique parce que nangi naloba eloko moko bamama na biso ya Belgique nazoloba nasi nasala live oyo naloba likambo ya douane omoni nde napostaka biloko napesaka bino numero ya référence oyo eza international ya colis recommandé komo ndenge nini okolanda colis wana en ligne. Alors numéro wana ekotali otango beti ekotalisa yo information sur colis na yo soki eza retenu na douane. La famille bobangaka mindele te. Merci beaucoup maman nanga pona baker maman nalobi bongo po eza mayele ba homo sapiens baoteka mafuta bango bayebi baseko nga na obimisa te bango baza na babiloko te voir même kutu bamisu bakoza peso na sisi live baye bakoti babandi kota eloko nini alobi po basala bamélange na bango mais bino siko nga na olak na osala live bamama misu bokofanda te Facebook akatanga video parce que po nga na ye kolakisa kaka intérêt na bino non vomi na bomba mayele nanga mutalandi nga na WhatsApp tanti tala photo bouton yango na feti mwindo esali nga na elonge mwana bifuta l'exemple na PayPal parce que omoni babiloko yango tango nga na mutu ninga osala musala na ye bo encourager ba live wana bako partager eza ko encourager po nga na lakisaka penza biloko buba mama ebele boyebi yango bien misusu basomba te metango azukaka mafuta oyo ya pimadu oyo ezaka binga na zala nango mafuta kaka oyo ya pimadu na kozwa ngo moke na sangisa ngo na carolite nanga pona doser hydroquinone na carolite parce que yaza sans hydroquinone mais keba na ye parce que asalaka poso kitoko mais so na bina sangisa na carolite na obima teinture moko pe bien même si na zuka glycérine na mboka na bwaki na kati tout c'est ça ba secret ozomona. Alors wapi bakini capsule na biso toza na capsule awa bamama boni ana baete moto yango bamama boni na baete awa omona pe boye maboko nde nalobaki bamaboko bamisusu kwa basukuli bakalesa mwasa sata maboko mwindo mais ye soki moto azwi ata 20 ofini na terminator kaka ta ya pamba
nga nazalaki na feti moko me na finaki me nazwi na pimadu na glisse moke me nalati sandale kitoko me eza baenseignement moi nasimbi biki na nga parce naza na baréférence mosusu oyo nakomaka donc yo soki oza awa omoni mama Nicole akoti na ye na babiloko ya moto il faut kosepela faut kokamata ozwi mwa kere otie o Facebook okata ndenga video soki amoni silence video yango eza ya kofinga parce que technologie ekoma bongo bango bato ya réseaux sociaux bakoma bongo eza kutu moto asignale te alors mpona mama na biso ya Belgique parce que nazoloba boye na ngai nabeta nanu se te avant na bando kota makambo ya betazole est ce que toza nango besoin na été ou pas toza na besoin ya betazole mosusu okasa mama Nicole ozongisi babiloko na mafuta non okoyeba pourquoi oza na besoin nango okoyeba mpe pourquoi oza na besoin ya Tenovat sikoyo surtout elongi oyo eza soin te oyo eza salite okoyeba pourquoi oza na besoin ya Tenovat okoyeba pourquoi oza na besoin ya betazole parce que mosala nango ezali mpona elongola basalite elongi mosala nango eza teke na moto oyo elongi nde eza nango soin akamata yango atia yango na mafuta non okoyeba role na ye alors tosukisa nao bato ya Belgique parce que bamama na biso mingi bofandi na poto nayebisaka bamama mosusu na bike non toza na problème biso baafrika eza likambo ya intégration toza na difficulté nango makasi bato mosusu omona opréféré information ya pays na yo place ofandi pays adoptif na yo place ofandi lande formation na France ezalaka na 20h na Belgique nayebi heure ezalaka te biso na Suisse ezalaka 19h30 lande formation okoko yeba mundele azolobela se balwa mosusu to bamisusu boza na banationalité na bango bokendaka mpe kovote misusu mpe ndenge eza wana okoki mpe kolandelaka babiloko mosusu na Google na web okoki koyeba lwa nini oyo ezokota en vigueur na année oyo na Belgique eza nini alors Belgique ça depuis mois de juillet le 1er juillet bazofutisa bataxe même si biloko euti libanda ata osombaka eloko ya 10 €. Eza teke neti bapays mosusu France Allemagne mosusu Londres peut-être natindaka babiloko namonaka bato wana eza mwa rare mpo bafuta douane ezali frais mosusu eza rien à voir que non ote mama Nicole napesaki mbongo poste ndenge nini bafutinga mpo bamama mosusu batunaka nga bongo et puis batantine mosusu tozokodiscute na bango namoni bakoli ya Belgique ezongi awa 4 mobimba parce que faute eza nini bandeko na nga baafricaine mama moko nakoloba nasala point likambo oyo mama wana ayelinga après 2 semaines mama Koli ndenge nyinga abise mama oza na numéro ya Koli napesaki yo va se renseigner kele na poste na bino tuna évolution ya Koli na yo ba osengo numéro o mama Nicole nga na otunda na ngate nazela ka ba yo tikela nga na ba otikela nga bango mo ba kubenga nga lokola congolais africain alingaka biloko facilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé ngata on a zone les réponses à maman yo otuninga nga na pesi réponse non kende ko se renseigner. Alors yo lokola lobi ke non okokende otuna te ozozela bango nga pe problème eza te tika otuna nga o pona ni maloba makasi benga eza rien à voir avec maloba makasi nga na expliquer yo ote parce que pour ça quand même 2 semaines naza na droit na tuna yo bande ko na biso africaine pour yo moto zoteke loko wana yo moto kosilisa ngo donc malgré na pesa ki numéro à Koli etali ete il faut nyo surtout et utaka pas na nga ina Suisse mais c'est faux la famille. Maman on a eu celui mais maman au moins tu kolobé ça 2 semaines mais okoki ko kende ko se renseigner pour yeba pourquoi Koli ozozoate. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore na tantine Belgique ezongisi Koli na moni ka tantine wana ayo komelanga mama Nicole balobi na nga que non ba ozongisa Koli. Pourquoi? Parce que Belgique a voté loi depuis le 1er juillet kota na site moko oye gobeta numéro suivi maman en Belgique a tindi audio na otiela bino a expliqué pe bino bien Koli na otango ezo utana libanda à partir ya site wana yo omona déjà misu kombo na yo omona déjà omona frais ba oyebi so futa wana directement il faut futango eza na ba délai soki leki directement bazongisa Koli et pas expéditrice to expéditeur oyo atindeli o Koli. Alors siko biloko wana po yo zwa retard te donc il faut tala numéro ya suivi Koli na yo niveau ezaleli o comprendre siko ba maman na biso pe bandeko na biso pe ba noir misusu kibongai mwana poto ya tongo mais mwana poto ya tongo oyebi na yo internet bien te eza pe mabete soko oyebi te mais essayez un peu kotuna parce que ekozala pe rôle na nga te
ke ngai na banda kotalelaka yo na internet na yebiso ke non bata site balobi boye non wana eza responsabilité na yo. C'est pas question que sombi eloko epa na ngai funda bando osala ti yo ofandi ozeli facilité. Ça se fait pas la famille. Voilà pourquoi ozomona bandeko na biso mpe mosusu boza mal intégré, bozosala befort te, voire même bamisusu je sens ke bazobanga mindele bayebi badroit na bango te. Bakoli ya Belgique ezongi 4 na Suisse. Erreur eza ya bandeko na nga banoir, eza ya bamindela bato te. Moko kutu ayebi ko se défendre o atindi nga audio parce que a discuter na bamindele wana alobisi bango loi ekoti mais ya ngai koli ekomaki na Belgique le 30 donc okoki kofacilite ngai basexcuse bayebi se babiba nga nazongisa koli na Belgique bafutise douane te. Pourquoi? Elle sait bien parler, à se défendre la famille. Il faut tout yebaka information bamboka tofandi, c'est très important parce que bakoya koloba ke non eloko moko ezosala maboye oyebi te yo ozolandela onani otalaka opasaka moment no wapi ba video yango mpe o ba mama na biso botalaka nyonso na ba YouTube misusu ezaka nango na sens te. Na Facebook misusu eza ba polémique osisi polémique na 10h Hollandi ya 12h misusu osisi ya 20h Hollandi ya 22h. C'est pas bien. Alors que ma émission misusu net ya ba biso boye nazo transmettre information eza très important même na Suisse même na Libanda parce que Suisse na Belgique balingi ba taxe. Même Suisse nga biloko misusu ba maman moko kabela nga biloko ekuta Belgique moi so ekomi oka 20 € na futa oka 30 €. Omuno futi eloko ba kabeli yo. Suisse avivaka na ba taxe wana. Ndenge moko na Belgique a futi saka mais siko lelo komi e ba commission vraiment obligé. Po ba maman misusu na Suisse na Belgique bazwa ba colis batikala ko futa te. Misusu pe baza na Belgique bakomela ah maman niko en tout cas bizarre nga ba futi singa te mais aza na Belgique mais misusu pe ba futisaka bango mais ekomi obligé. Donc tolanda vraiment maman na biso bandeko na biso ya Belgique après tokoma na maman alikama bato tindela yo site oyo eza vraiment ça concerne bato ya Belgique comme ça oyebisa bango soki ndeti basali suivi ya colis soki bamoni bakomi paiement prérequis alors dans ces cas il faut bakende kokota na site oyo nazokomela yo sikoyo na site wana nde bakomema ntina niveau ya paiement en ligne po makambo échangé depuis le 1er juillet na site wana soki bakomi na niveau ke bakomi paiement prérequis ou bien paiement requis et ko bakepela no paiement en ligne ekosala ke baleki na site naotindela site yango sikoyo wana nde ekotinda bango na niveau ya paiement en ligne. Merci. Voilà. Donc, ce que comprendre que c'est un peu kozongela lisusu avec numéro ya suivi na yo mutiko. Eza mpona koede bato ya bacliente na oyo ya Belgique oyo bazosala bacommande soki ndeti basali suivi ya colis ndenge natindeli yo capture ya photo soki basali suivi ya colis bamoni ke bakomi paiement requis soki bamoni yango elingi koloba ke ifuna basala paiement en ligne soki bamoni paiement requis wana ifo siko bakende na track point bipost point cloud sito na komeli yo wana en tout cas biso awa ngai awa na Charleroi yango bayebisi ngai kwa e TVA échangé omoni natindeli yo ekomi kofuta TVA avant baya kolivrele yo colis doit écouter à partir du 1er juillet. Comme ça, bato bazala surpris te au cas où otindi ba colis et ou meli ou bien bamoni en ligne bisinga na zwi black bakomaki délai paiement expiré pour ne pas bazala surpris ou surprise au moins bayebi ke soki kaka tomoni paiement requis elingi koloba ke toke ekota biso moko na site sikoyo ya poste na bango ya ville bavandi mpona basala paiement en ligne comme ça colis baya kolisa yango. Voilà, mais soki on comprend bien c'est la voice l'explication oki soki ozwi possibilité obenga comme ça na explique eza mpona kosunga bandeko na o mosusu oyo basalaka bacommande eta Belgique. Merci beaucoup maman.
Alors la famille, oh eza message pour na ba maman na biso ya Belgique. Yango mo nazo ba problème eza eloko o pe nazo reprocher za ke ba tontine mingi bazolinga kolakisa te ke boyebi te. Nazo sentir yango mona mwana mwasi moko pa yebisa ayaki kotuna nga. Oh mama Nicole 2 semaines yango yo koli na nga nazwi te. Soko tiaki yango ça fait 2 semaines nde nalingaki nazwa. Donc pas Camille na pembeni na nga yoki ojalobi. Donc ça veut dire koloba ke yo tie koli te. Donc photo oyo tindelaki ye bonjour mama Julie. Photo tindelaki na numéro akoli otindaki donc otie na yo te. Tala bandeko na biso africaine oyebi même ko musala oyo eza facile te parce que ba maman mingi ba africaine boza misusu mal intégré et puis ba misusu boyebi te bozolinga kotika te ba aider bino na vie soko yebi te lobaki na yebi te. Numéro oyo pesinga to oza na mwana na yo po ba mama misusu baza na bana na bango na ndako mona mwana azoboya kosala mais okoki koloba ke ma Nicole aider nga kaka na direction na yeba niveau ezali wapi parce que soki ozwi retard bakozongisa koli wana et puis yo travailler na perte bata eleke belé et puis ndenge eza wana ozalaki na besoin biloko ozwi biloko yango te et puis comme ici na bafrère ya bambongo poste et baby mais dans tout ça eza que non parce que batontine na biso mosusu bozo lekisa batemps boye parce que bolingi na bino ko ba aider bino na sens que yo moko banda na koloba kuku kana na nga mama divine boti neti mwana mwasi wana baki soko tiaki yango 2 semaines yango nde na ngaki kozwa donc ayebi te mais azoko akizenga vraiment que non otiaki yango te na donc na soki na tiaki donc ngolo baki na tiaki kolite donc ba photo na pesi ya preuve wana numéro a suivi donc eza buzoba donc pona koloba que non kaka les mêmes personnes wana Belgique ezong sa koli na ye na esali na bitantine so nga na tiaki koli wana te pourquoi na pesi na numéro to beti na papa kamia beti na internet batala we koli efani na douane donc ye azoloba wana ti azali koloba atali même pas koli pose la sire mais azaki mbangu ya kwa kizenga ndeko na ye africaine que non soki otiaki nde na ngai ekozwa ngo omoi babiloko ezosunga te parce que nga soki nayebi eloko te na koloba na moto en tout cas nayebi te nakoloba ke en tout cas nayebi te nayebi comment ça se passe te comment ndenge nini okoki kooriente nga mais bandeko na biso bozolinga kolakisa yango te kaka te kozongisela ndeko no noir passe neti mama na nga moko nayebisaki ye afuti douane na Belgique bafutisi ye koli sikoyo koli ezoya te mais ake na poste mutu aposte alobi non zonga na Suisse mutu a Suisse mutu akende otunela yo bino bomona api mutu ofuti koli oplace ofandaka na pays ofandaka bonjour mama bona ofuti koli en même temps lisusu donc douane na yo tindelo lettre kino futa facture oyo koli oyo toza nango me futi après ce ozokende na poste alobi te kende otuna mutu atindelako koli oyeba évolution nayebi mama mais mutu wana atindi aza liboma aza zoba comment se fait-il parce que nayesi mama nga impossible nakoke poste te donc bima zoba po mutu même bata poste nazoba mais bafutisi mutu wana facture po badedouane koli na ye bongo sikoyo ya biso nini na Suisse bomoni babuzoba boye mundele po mundele yo ningi sikoyo yoki buzoba na ye apo yo latisa ngango comment se fait-il parce que bozo ndima mindele plus que biso ba africain parce que oui que non mundele wandenga lobi wana lobi ya solo na sens ni alors tant biso toyeko beta koli attentive na douane fani na ngwa ba komi bien en cours ya dédouanement to beti bien nyonso to ba mama so naza koloba boye parce que nazomona bandeko na biso bozoya même misusu pe même kotungisa nga misusu pe nde bozosala ba effort te mais le fait que osombi biloko pas africain tomemi ngambo ça c'est pas bien ba maman et puis effort ya intégration c'est très important bo pasaka ton na bino ya kolandaka ba information ya ba pays bofandi bato mingi ya Belgique pe soko toni bango est-ce que bi loi ba lekisi yango de 1er juillet na Belgique ya taxe obligatoire il faut mosusu pomona lwango ya ndenge ni mais ye omoni siko ye afanda na Belgique tantine oyo pour comment ayebi parce que aza mutu azolandela de près yango balobaka penza soki batie mbongo na bibliothèque balobi batikeli ba africain héritage ya makasi kuna
mingi bakozwa yango te mpo mingi baloba balivre ane tonje omoni oyo eza bakaye nzoka nde kaye te batie eloko ya chere na kati le fait que biso sikoyo tokipaka na biso te totalaka nde babiloko ya babuzo bamoni na internet commence yango réseaux sociaux na biso na sens ke makambo biso tozosala plus eza domine eza bainsanité bavideo plus ezodomine biso eza bavideo oyo ezokoavance biso na rien mais bavideo oyo net na baneti ngai nanu d'abord oyo efandi na bacompte na ngai ezala na YouTube ezala na Facebook na nga même baparent omona mama moko mwana azobela mwana azoka mutu mpasi ye moko azoyoka gorge na ye mpasi to aza na problème akobota règle ekangami ye akomona okota na YouTube na nga ake koyoka batémoignage kuna azwi ya ye mpe ya misusu mayele ndenge fi moko ayebisi ngai mama grâce na yo lelo nazobota bamapasa likolo na meli maki mais nzambe azopambola biso nzambe azopermettre mpe ya de gens azoutilize bango puissamment na baréseaux sociaux mpo na likambo na yo ezwa solution parce que eza mpe na basali na nzambe lelo bamisusu oyo batourne évangile mabe mais nzambe alekaka toujours par canal na bavideo kaka oyo ozomona boye ozomona manicole mais lelo moi mwasi wana alobi ayoki ka voir Anaïs abi Anaïs yo oyeli biso mapamboli ofungweleli biso na nsima ya Anaïs bana combien babotami donc je suis pas là mpona koya kosala video yo grande sœur na ngai yo mama parce que nzambe alobi na Joël d na temps de la fin akokitisa baesprit na ye epai na bana bino bamikolo bokolala bokolota bandoto biso nde bana nde bagénération oyo komona mpena nzambe batie ndenge ngai nalalaka na décembre nazomona na liboko na ngai bapesi ngai bana bazosanga kende kopesa bango donc nzambe azomona quelque part eza na mwasi mosusu aza na susi ya kobotaka te nzambe azomona mwasi wana apesi mpe basala nzambe mosusu badime baza na bango mpe bavrai te nzambe alobi kaka na nzela na yo nakokuutilize yo e bato mosusu bakozwa maki oyo ngai nzambe moto asalaki yango oui azali créateur de toutes choses ko ngai nabengaka ye l'homme puissant parce que ye moto tala nyanga asalelaki biso maki oyo biso tokoyeba na kati mai oyo yango moto eke kobotisa bato ezobotisa bato biso tokoyebake mai oyo koki kobotisa ndeko na nga mwasi oyo kala mingi te azobota bamapasa biso tokoyeba yango te ngai naza na bato babwakeli bango mbasu grâce a mai oyo na citron mbasu elongwe na kini ebongo bamama baza na batension combien bato bamama ebele lelo babiki na batension combien lelo même biso nyonso to oyo ngai yo na asthmatique ekutu ya kosakana te pourquoi asthme ekima kaka na mai oyo tokoyeba yango te ozomona epuis mai oyo yango moto ezosukola barein kaka yango donc toza na kati ya internet oyo la famille yango ntango nazosala toujours la famille bamama boy omoni motu mwindu biso tosalelaka makambo mabe vraiment bozomona yango eza bageme nazoloba babiloko ya vrai tala nasalaki video ya kolobaki non il faut na arrêter babiloko ya koteka bamafuta oyo motu nyonso aza na droit te ndenge nalobi bajete parce que eza biloko nga na privé ntango nafandaka ya des femmes africaines mabala na bango ekufi likolo ya bato bazoteka mafuta bamisusu mibali basupporte bilongi te ndenge ekomi alors soki tozozwa bamakambo mosusu na banégligence buzobe kodomine bien na internet neti batoka babiso boye ofandi mpe un mois 3 mois mpe obi manikolo asalaka esi bavideo te atili na ye parce que bakoya komélange biso nyonso na sac ya poubelle parce que motu mosusu azotala business na ye mais nga combien de fois natalaka mpenza business te dans le sens ke nazwa mbongo yango bamillion te mais nga nalobaka yango soki eza mpona koma million eza mayele bamaki oyo docteur asili mayele mais nzambe aye koutilize nga combien bapamboli nga na mamapango bavoiture eza wapi rien mais omona bamama na ngango bango kutu motu bakombataka nga oui nomona benya batantine ba biso bayebaka ta santé na nga te na bana mani comme ayoka audio na yo amela maki na yo bana na ye famille na ye babika fo na nga alobaka vérité parce que nzambe aza le chemin la vie la vérité et puis ntango nzambe utilize moto wana eza so nazalaki na col pastoral nde olinga okabela nga voiture okabeli nga ndako mais loka naza kaka mwana bongo oyo omeli no maki ozalaki na tension biki mais ozoyeba kozwa soin ya moto wana te abebisaki énergie na ye ozomona ndenge africain vivaka na buzoba bovalorize malamu oyo nzambe azoutilize bato toza mokie bozokunda
alors biso mpe tokozala wana toujours mpona kosala oyo ya volonté ya nzambe nzambe alobi oyo azosala malamu acontinue alors lelo toza na nini oyo na leson ya visage visage oyo ya mama oyo auti vacances akendaki to Afrique na bamoi oyo ya badegré ebele visage oyo ezali na batampo oyo eza ya banoir awa bekangaka ye visage oyo etondi babouton visage oyo ezali na batache ebele mama wana eloko nini ya kosala première soin eloko nini ya kosala eloko kosala ezali boye mama wana akozwa maki oyo bimisi mai wana akozwa kaka maki oyo ya mobimba nayebi te Facebook ebloke video ou bien bamama nde nayebisaki bino botia j'aime Facebook moto azobloke video soki amoni video wana ezobouge te eza na ni j'aime te Facebook azobloke parce que azokanisaki non video eza bien te mpona public donc Facebook akomi bongo eza kutu moto akosignale te soki oza d'accord na nga na makambo nazoloba soki ozwaka lipamboli na kati ya bavideo na nga alors j'aime na yo meme nzambe azomona commentaire na yo meme nzambe azomona parce que babiloko oyo homo sans pierre akoya kolakisa te biloko oyo mama tiaka yango kote banoir eza non oyo eza bamayele ya koteka mpe moto abongi mpe mbongo ekoti me yo kozwa yango ya ofele malgré ngai naza na kaye na ngai yo mpe soki oza na kaye na yo kozala malamu mingi alors premier visage ya liboso oyo ezali na baproblème sérieux visage oyo eza na problème sérieux eza na bouton eza na tache donc eza na mwa banoir eloko ya liboso okobanda osala eza surtout na nini na niveau ya baete boye okozwa pimadu pourquoi misusu pimadu ezalaka makasi non pimadu basala yango mpona bavisage oyo ezali na baproblème oyo ezali na babouton oyo ezali na banoir oyo ezali na batampo donc pimadu oyo basala yango mpona bavisage wana voilà pourquoi ozomona eloko oyo eza mpona kobongisa yo soki poso nde se ebonga okoko tia yango opose yango na poso te donc okozwela biso pimadu ozwi pimadu mwani ngai nazwi bouchon pimadu il faut ezala na mesure na soki si bouchon boye ozwi mpenza pimadu surtout mesure ya bilongi toza bilongi ndenge moko te nga peut-être mesure oyo okoki koarrange nga mama na nga botia babloke ngai soki mwa moke temps ya video peut-être bino boyeba ngo te ngai nazoyeba ngo mpo nga naza na kati ya ligne oyo soki efandi ezobouge te donc Facebook ezalaka bongo mais basali mpe eloko ya bien alors nazwi pimadu na nga ozwi sikoyo jaune d'œuf angemaki na nga nde esopani ozwi jaune d'œuf moko il faut pas ezala o mokie te non jaune d'œuf moko mpenza boye ozwi jaune d'œuf na yo otie yango okotia yango meme na maboko usoto okozwa yango meme mwa kopo moko boye ozwi otie ozwi pimadu na yo oyo ndenge natie quantité boye osopi en plus oyo nazolobela na bato oyo moi eyindisi ekitisi etin en même temps elongi eza na problème merci beaucoup bamama na nga mpona biloko boza na bagene bouti bagene alors ozwi bacapsule oyo parce que eza l'huile capsule oyo eza mpenza l'huile kuku mama Judith na ngai merci beaucoup mpona bake mais oui botiaka boye bamama eza mpona baintérêt na bino ozoma tala tout à l'heure na ngai kokata video mpo eza video mpo eza mayele oyo boye homo sans pierre oyo olakisa yango fele te mpe baza wana bamisusu bakobatama wana bakoluka bayeba eloko nini mama niko azo explike mpo na yesaki bino kosala mafuta eza blague eza eloko ya moke alors 20 capsules ou 10 maximum soki oza na besoin tache ebanda kobouge parce que tache elongaka facile te mais soki oza na besoin tache ebanda kobouge bonjour mama Alice Ndaya tache ebouge epuis ndenge eza wana oza na besoin makolo misusu ba manikolo ngai natiaka pimadu na makolo nanga makolo nange eyindaki omoi makolo pimadu moto esalanga bien te pimadu ezalaka bien omoi pimadu yango azalaka très bien mais batantine na biso ya bato mangala makolo na yo soko eyindaki makasi parce que ye okoki kopose yango moko na makolo te nalobaka yango à chaque fois eloko oyo alors soki omoni ke makolo ne eyindi bien okomandaki par exemple Terminator ozali na bacapsule merci beaucoup la dona na ngai la mira naza na nga mama
oza na ba capsule oyo sombaki pa na nga po etekamaka na 1 euro ozwi yango kobuka te ko te na kata po eza mwa élastique non yango na poso wana mpe eza l'huile alors oza na besoin sikoyo oyo naolobela elongi na nake na makolo te koma ndenge nini poso makolo elemba wana koya apres nazolobela nano elongi alors tokozwa na elongi bacapsule ata 10 capsule oyo ozwi yango soki oza nango ebele atobakisa ata 5 totie pimadu bouchon oyo moko ozwi jaune d'œuf moko osangisi bango sikoyo okozwa même 2 jaune d'œuf osangisi il faut opakola jaune d'œuf ekota yo trop ozwi yango nyonso tosimbi ozeli be l'huile wana bacapsule wana esefondre esangani esika moko opakoli yango ozolalaka nango chaque soir soki olamuki na ntongo yo moko omona pendeke non omona penya elongi olie ezala fatigue elongi penya ezozonga epi banoir oyo ezalaka awa eza vraiment kodisparaître epuis ozomona ke ntango osukola elongi olamuki omona sikoyo elongi na yo ezongi ekoboma bouton parce que rôle ya 3 choses oyo ye na pimadu na maki baza très efficace baza bien composition ya bien bakobomela bouton mpe en même temps bakoeseye mpe kofandisa kobimisa teinture na yo mpe bien bon eza bato mosusu omona soki azolanda mosusu amela bacomprime ya dermatologue omona elongi ekitaka te ekitaka alors sikonga nazosala stratégie mpo te ekita te donc okosala yango kosinquiete te soki bouton eza babouton ya minei soki ezobimisa mai kose dérange te yo beaucoup plus kotia même jaune d'œuf moko te tia même d omona ekokole yo lala nango bongo ozeli ekauki olali nango na ntango kolamuka mama na likambo sikoyo eza place wana na ntongo sikoyo ntango kolamuka toza na cour ya poso ezaka bongo ntongo eza na makambo mosusu butu mpe eza na makambo mosusu na ndenge poso eza korépondre biso ezaka te mafuta oyo eza kotelisa nini non kotela ezaka bien nde naza koloba mais soki ebebi soki oza na fete weekend soki oza na fete semaine yo kuna mariage ozovoyage osala sikoyo ndenge nini alors sikoyo na moi wana na moi le fait que olali na 3 compositions na ntongo boye na bamoi boye okotia eloko te donc soki oza na savon cortel na yo ozwi savon cortel no opakoli na yo avant osukoli na yo elongi soki osentir ozopakola savon mais nga mpo na ngai nakoko interdire mwa moke de fait kolali déjà na pimadu na l'huile oyo na bamaki okofandisa savon cortel même 10 minutes c'est beaucoup parce que elongi ekosala oyo déjà parce que pimadu akoboma bouton soki bouton wana eza mai to soki eza nango mpe mai te soki epimi kaka pimadu azokotisa bouton wana epuis en même temps bazoessaye un peu korépare place oyo ekosala neti tache bota ekobanda osukola yango elongi ekozala yo mpenza noir makasi te mais savon cortel kofandisa yango plus de 10 minutes te ekograte yo parce que elongi déjà ebanda déjà kozala nettoyer na 3 choses wana epuis pour soit soza savon cortel te l'huile juste okoki mpe kolekisa l'huile wana mbala moko merci beaucoup mama Kati na elongi alors soki olingi kosemakie wana na moto aza vraiment na elongi eza koréagir parce que asombaki bamafuta oyo ke batiaka basidi badefrisant alors que elongi ezwi mpenza problème alors soki olingi siko obima libanda peut-être samedi msu ya lobi barbecue babengisi yo amoi koza na crème oyo Charlotte eza bien nga nazoba bien parce que ils ont maîtrisé bien pour na biso ba africain okopakola yango avant et puis ozwi nini otie maquillage na soki par contre oza nango te alors moi je préfère otie Nivea na elongi soki olingo pakola maquillage na yo éviter ba crème ya maquillage oyo ba crème batekaka na oyo ezaka avant mpo pakola éviter ba bébé crème na moto oyo elongi déjà ezosala ba réaction ya makasi alors sikoyo na mutu mpe oyo aza na besoin sikoyo elongi na ye etela sikoyo en vitesse parce que elongi eza vraiment ya koyinda tozongi encore toke lisusu na ye
sérum na biso oyo ya blé rôle na ye pe en même temps bomoni ba noir oyo apparaîtraka okoki kosala nde na bakasala mélange boye kosalele mélange te ye zwa ye kaka na liboko yango moko pakoli yango mais kopose ye pe aire nyonso tute na elongi mbala moko kaka aire nyonso non opakoli yango moko na banoir soki omoni banoir oyo ezala awa yango mutu mpe ezo ede ekosiso banoir wana pakola yango moko après sikoyo ozwi lisusu 2 jaune d'œuf ozwi lisusu nini bacapsule oyo ozwi lisusu ye kotia pimadu te sikoyo na mutu oyo alingi amatisa moziki kotia pimadu te pourquoi nalobi kotia pimadu te parce que pimadu ekopesa mwa retard opesa biso mwa retard ebandaka kosala ke non misusu elongolaka baposo remarke mais sikoyo ye aza déjà na l'huile ye déjà aza déjà na sérum oyo pe déjà aza vraiment kosala mpenza kotelisa kosangisa peau jaune te parce que eloko na remarke bacapsule un moko ezokoboma mwa mokele si mwa vitesse ya peau jaune kotia peau jaune te po ye aza na besoin mpenza te epuis peau jaune oyo naza kolobela kotia peau jaune oyo ya concentré te oyo eza lokwa pimadu oyo bakomi NAD komélange bango awa te mais voilà peau jaune oyo ya tonga biso botunaka mama Nicole pourquoi parce que ye aza déjà na aza lokola l'huile mais oyo wana sikoyo aza kojouer rôle ya pimadu apesa yo retard na mutu oza na besoin ya vitesse ya teinture ebima voilà oui bino bokanisi nga nazotala yango boye parce que eza mutu okomaîtrise nyonso te nga nakomaka moni oyo bacapsule oyo azojouer toujours rôle alors tokende sikoyo komo ndenge nini okau naza na terminator na ndako mais sikoyo ndenge nini makolo na nga ezopesa nga retard po etela alors sikoyo nga na préféré na kozwa 30 capsules ou 20 capsules ozwi yango okotisi yango na milanga ya terminator l'huile ekose fondre après ekose mélanger na terminator apres bando pakola yango opo terminator ezalaka mwa moke na basel de marin sikoyo bamungwa wana okosentir yango lisusu te okoki meme kokende nango meme ntina maboko soki oza na besoin ke no baposo elonga okoremarke nini oyo bacapsule oyo faut pas ezangaka yo surtout na moment baete alors sikoyo eloko nini oyo mama oyo aza na batampo ebele okaru soki oza na sérum oyo ya blé te oza na batampo bakashi ekangi yo mpenza makasi oza par exemple na mai oyo ya betazole eseye kozwa yango moko banda kotia mai oyo na bacoin koka miso ma Nicole nalobi na baplace bazone oyo eza rouge te bazone mutu aza na rouge interdiction déjà ya oyo parce que ça ne sert à rien nga nalobi mutu aza na rouge okoki toujours koluka misusu nga na privé biloko ya barouge koma kosisa rouge eyebani mutu kutu soki oza no na rouge po rouge na yo esila parce que batanti mosusu bazala na ndako rouge ezobima te mais soki abimi na moi libanda rouge ezokoapparaître sikoyo rouge wana ekendaka na bamafuta oyo topakolaka okozwa bamafuta wana ndenge nauti kotraite elongi ya tantine moko ye utabi ma Nicole ye nini oyo kutu elingaki ye te na rouge ozwa noka mafuta wana mais beaucoup plus capsule pe edomine capsule ekodomine kaka mafuta nopakolaka maki na kati ozolala na butu ozotiaka ngo baplace oyo barouge ezoreagir neti place oyo poso elembi te ozotiaka place wana okomona calme ekozala kotia nini te mais mutu oyo mama oyo noir ezwi ye ozwi mai oyo ya betazole babetazole oyo eza barole mpona etraité malgré batontine bozwaka mama na ngai oza mwindu yaya mwindu oza na babouton parce que nazosala nazopesa cours awa ezali bakatégorie ebele mutu aza na bouton mutu surtout bato mingi oyo bateint clair yokela bandeko no basi wana mawa bamosusu baza na bateint clair baza babone ya bafort de teint babone makasi donc akosepesa mobali nesa maquillage te alors soki nazopesa banini boye eza makambo moko ezosala mpasi ezoleka na bainternet un jour bakokanga bato ebele oyo batekaka bamafuta parce que mabala ya bato misusu ekufi eza histoire vrai na kifiançai kaka
tanti na biso moko abomi libala ya ndeko na biso mwasi eza esengo te soki nga naye kofanda nazopesa bakourbe mpo nayebi ke naza motu moko bato bazwaka nga mpe na bapasi c'est mieux kodepanaka bato boye neti mwana mwasi wana azalaki na babouton ebele baconseil kaka oyo motu edepane. Alors mafuta sikoyo na minute oyo oza na besoin ya kozongisa teinture rapide, éviter mafuta ya jaune na kati neti ngai naza na teint na ngai na kopakola mafuta eza ya jaune na kati problème eza te mais yo wuti na baafrike na yo oyindi kende kozonga mafuta ya oyo eza pembe na kati mafuta oyo eza pembe na kati ezali après ndenge eza wana nayebi te soki kozwa oyo mpo oyo ngai nazalaka nango comprime oyo eza ya kotia na kati ya mafuta eza lui ngai nazalaka nango nayebi te soki kozwa ngo na maison africain ngai naza nango awa. Alors neti tozwi peau jaune pimadu eza normal basangana oni mafuta pimadu oni peau jaune eza normal basangana na pimadu mais eza pasi mpo okoka kose maîtriser na mafuta ya peau jaune eza makasi en même temps ekoya kobebisa yo teinture na yo na sens ke gamme nyonso tout te ke maîtrisaka poso faut toujours koevite yango kosala badifférence omoni neti bato mosusu baza bapakola mafuta ya pimadu nazoloba bongo mpona bakamarade na bino bakoloba verité te me ngai naza na fille moko tasere moko yeka mafuta oyo moto ekomisa ye lilala. Alors okozwa yango mpe na maison ya africaine. Alors ozwi ye me mafuta salaka expérience kozwaka mafuta katikati te jamais kosalaka bamélange ya mafuta ezalaka katikati non tala place ifo ozwa mélange ya mafuta awa mafuta ifo ezalaka moke faut mafuta ezala moke il faut ye aza l'huile il faut adominer mafuta na yo oyo il faut sala nango ata même 1 mois ata 2 mois eza mabe te ozwi ye awa moto opoza chocolat oza bapo kozala chocolat il faut kosoigner yango oza na droit ya kozala na bacapsule oyo et puis oyo mpe ndenge eza sans hydroquinone oza mpe na besoin nango okozwa kaka ye ozwi bacapsule oyo 10 obwaki na kati yo wana ozosukola no okosukola no na sien obongisi chocolat na yo oyo eza makambo bato ya kotela te. Mais par contre sikoyo bamama oyo bozandi na batampo okoki kokende kozwa betazole somba betazole banda kotia yango ozosima na maboko ozokopakola yango place rien ke batampo eza natindi yo to otia yango na kati ya mafuta te non tia yango place batampo eza soki ozomona par exemple ke ezosala yo barouge to omoni par exemple ke ezotelisa yo me banoir ezokende sikoyo okosala ndenge nini so olali nango na butu na ntongo olamuki eske okoki kotia yango non okoki kotia yango te na ntongo soki olamuki. Donc na mama oyo azoutilize mai oyo ya betazole mpona batampo banoir oyo eza awa oza na besoin okomisa betazole awa te oza na besoin okomisa betazole na bakare awa force ya awa na awa eza différent parce que batonti na biso lelo bamisu bapakola omoni apakola mafuta awa non okopakola mafuta awa te koto jamais okopakola mafuta quelque chose eza sans hydroquinone ou soit otiaka niloko te tika awa e respirer joa crème de jour express tiango awa parce que ba crème oyo ezaka ba antiride parce que eko aider place oyo ezala makasi. Voilà pourquoi on a parti à maman la ba tampo ebeti bango ba cacher ba noir ezoro ya kala ba koto yo parce que ça ba zone moko eza très sensible. Alors surtout ba awa koko tiate soki noir ezali pourquoi n'interdire awa beaucoup plus parce que il est trop fort awa sukola nanu awa mbunju ozo sukola nanu ba awa ozo sukola nanu matokolo soki par exemple olamuki yem sokolo ba question maman Nicole sikoyo soki na lamuki kasi na tie betazole na moni quand même ezokende bien na osala sikoyo ndenge nini réponse na opesa yo par exemple ba moi ndenge bandi boye msu ba moi ba 30 degrés osala ndenge nini okotia blanc d'œuf na sucre ici eloko msusu te. Par exemple na moi soki oza mama okomandaki savon cortel ofana na savon cortel na moi par exemple na butu ozongeli betazole na yo lisusu parce que misu baba kasi eza ba biloko etelisaki ba mama na biso na ba diprozone etelisaki parce que eza esaleli ba mama botia ba cœur makambo malamba de bozozo yango ya ofele pe bozoboya kotia ba cœur botia ba cœur okoko partager pe vidéo pe osungi pe bato
namoni ndenge eza wana na kata na ngai nasukisi video awa makambo mosusu ya kitoko tobomba yango wana eza mpona mbala nsima parceke mpona bozotia bakere te bino bolingi kaka boyoka kaka bokanga kaka non eza mpe soutien te biso koso bakati nga video na Facebook ata ndenge eza wana ezofuta te me nazosala mosala mpona koede nation voilà alors sikoyo pourquoi nazolobela makambo ya maske te nazolobela makambo ya maske te awa na elongi oyo eza trop chargé trop surchargé na bouton na tache na tampo alors eloko oyo tokoki kosala nanu koma ndeni tokosukola yango ndenge nauti koloba okangi bie soki bouton etondi yo koma ndenge nini tokoki koboma bouton meme oza na feti me bouton eye tache eye kitoko ezobima te teinture alors okozwa pimadu fo ozala pimadu atretaka asalaka bien bouchon ya pimadu mesure oyo ozwi 2 jaune d'œuf 2 jaune d'œuf wana nyonso te kokota na elongi na yo donc chaque soir il faut otiaka 2 jaune d'œuf voilà chaque soir misusu maniko eza kura poso mais poso nga nalobaka poso eza sacrifice eza likambo maseki te poso ndenge eza basalaka bisalasala te poso na biso ezalaka na bacaprice erejetaka babiloko mosusu ata babiloko nyonso nazoloba bato nde boza pe bamama mosusu mpe kosimba ye te mosusu mpe beta azolika ndenge aza na batampo na ye banoir parce que meme nga nazopema na ngai nazokende nga bavakansi sikoyo soki ozozwanga te mais oyo eza badepanage eza nango na bamaison africain okobonga nokutu bata mwa mwasi moko abima nicole tellement ça fait une année nalukaka oyo nazwi yo nazozwa te nasi nabongaki na ngai nzoto mobimba na teli kitoko kaka na biloko olakisaka biso loko kasi bomosa mpe bolakisa bino ok tokomi na partie 4 voilà donc mutu oyo elongi ebebi ye tampo mama na nga omoni mpenza omoni nasama ndefu awa noir ekangaka yo to ezokoya zwa betazole tiaka ye soki omoni par exemple ke noir elongwe mama na bolingo ya nzambi soki noir eza oyo lisusu awa te kende koluka donc nga naza na bacharlotte mais kana ni kozwa charlotte soki omoni ke non oza nao na charlotte te alors place oyo saute yango soki olingi mpe mpona pose question maaniko sikoyo oyo olobi na saute yango eloko na opakola sikoyo dapres oyo kozala ni blanc d'œuf na sucre zala na stratégie oyebi ke non awa omoni awa ebebaka awa ebebaka ba awa ebi matokolo ezalaka mwa kaka omona noir ebeti mpenya moto moko moke mbunzu sikoyo awa soki ebongi na yo zwaka sikoyo mai ya maki soki omoni ke ezosimba bien tiaka ngoka awa po mai ya maki na sika atelisaka mpe atelisaka poso omona soki osukoli na yo apres oyo kozwa mafuta na yo mosusu na butu opakoli me mafuta nde ndenge ozopakola wana na butu alors oyo ya place oyo okoki na yo par exemple kozwa capsule ye ofini ye na liboko moke l'huile wana oyeni elokwa mandefu opakoli otiki eloko mosusu te kozanga banini bacapsule oyo te awa place awa toza na besoin ya oyo mosusu oloba anicole bongo awa nakotia capsule te nte okotia capsule te pourquoi kokotia te aza l'huile moko azalaka makasi atelisaka makasi alors awa no awa nga naza besoin etela te mais toza na besoin noir elongwa donc okotia capsule te ye azomaîtriser awa bien alors na mafuta na biso neti ya kopakola soki ozwaka mafuta partir awa eza babétise otikalaka ta jamais kobimisa te olobi ke ndenge nga maanikola nga nazokoma te neti yo te oui parce que tala mesure yo ozozwela mafuta mais tala mesure nga nazwelaka yango awa na se nazwelaka mesure awa na se soki oza na baquestion profite yango oyo otunaka deja baquestion deja libela oyo eza kaye na ngai abongisa poso alors charlotte eza epa na nga omoni neti nga nde natie nini boye nazolobaka chaque fois mpona bamama biso africaine omoni neti natie maquillage natiaka jamais mafuta na nga opakola il faut surtout na elongi oyo eza na baréaction ya batache ya babouton barouge esali yo komeka kutu kotia bamafuta oyo te babebe crème babiloko oyo ya bamaquillage kotia te beaucoup plus tia charlotte parce que charlotte azorepare yo
en même temps ndenge eza wana opakoli ba make-up wana po yango mpe epesaka ba problème ba peau egrataka mais soki ozobima oza na choix te mais ntango ozozonga mbala moko na ndako ale pima du na yo ozwi bacapsule oyo ozwi de jaune d'œuf osali yango lokola pate ale mamika yango ti na kuda soki ozosala boye tous les soirs ozolala yango ozolamuka yo moko mpenza koyeba ke non omoni mpenza teinture ebimi okasa misusu ndenge eza wana ozopakola mafuta na o misusu d'habitude mais non et puis soki omoni ke non elongolo basali te en même temps bando remarke soki eza batache ya banoir ana se ya miso eyo bando longola mais capsule edomine betazole na mafuta te betazole eza kojouer role ya mama oyo aza na temps bonjour mama merci siala yaya betazole ezojouer role ya mama oyo aza na tampo oyo batampo ebeti ye makasi akobanda kosukola na kopakola betazole na butu na moi te me na butu mais sikoyo soki omoni mpe ozotela par exemple ozomonaka Nicole mande nazopakola betazole na butu mais lelo nazoremarke mais ezotelisanga lisusu ndenge eza wana banini batache yango ezotela mais ezodimine mpenza te mais ezotela soki omoni ke par exemple ozotela makasi seke oza poso très sensible eloko nini okosala oarrete yango oye sikoyo na technique ozwi bacapsule ozwi bango mibale ye na ye osali yango comme pâte oyo kozwa sikoyo jaune d'œuf quand même faut tia jaune d'œuf parce que ntango banoir ekangi yo na elongo ebele toyebi eliposo na yo ya naturel ebombani donc rouge mpe koko apparaître biso na se wana donc maki tozotia yango mpo eya kotemporize mwa moke ede biso ke poso mosusu ya sika ebota role ya jaune d'œuf ezalaka nini na mafuta epesaka vitamine et puis ebotisaka poso ya sika voilà pourquoi okoki kocompare koloba ye moi isanda aza teint clair fi oyo internet aza teint clair sikoyo ozwa bateint clair na biso compare omonake mosusu aza na teint clair ya makoso batie na mai esili gu mosusu mpo ozomona ye pembe na ye aza lokola cousine ya satan mosusu mpo ozomona pembe na ye omake pembe oyo mpenza eza ya batro de vitamine toza na bapembe oyo bavitamine esili na stock et puis toza mpe na bapembe oyo ke non motu mpenza ozomona azopesa pembe donc ezobima trop tioko te ezobima pembe kaka mpe naturel donc yango nalingaka na bandeko bamama oyo bolandaka nga bozalaka na vitamine na poso c'est très important surtout jaune d'œuf vraiment na elongi oyo eza besoin ya vitamine oyo eza na problème il faut tia obligé faut tia jaune d'œuf alors sikoyo soki omoni ke ndenge ni betazole ezotelisa ye banoir na yo ozotela makasi molingi otela makasi te mais oza na besoin noir elongwa yo alors moi je préfère associer bango mibale ye tia ye ebele tia ye ata 20 ye otie mesure katikati moni mesure eza katikati alors omona sikoyo ke non jaune d'œuf okobwaka moko wana sikoyo bando pakola yango na butu biso batema Nicole mais yo loba so tozwi savon cortel topakola mpe savon cortel na butu non savon cortel na moto atampo na moto oyo elongo eza banoir même na moi okofana na savon cortel eza mabe te soki oyebi kobima no après ba x temps okofana na savon cortel na elongi alors la famille omoni ndenge eza boye ngai nalobaka poso eza masolo ya kosakana te bapembe mpe bafarine kokana nanga mama divine poso eza makambo ebele wana ebebaka ebongaka en plus bamama na biso so nazokopesa cour boye bozosomama mafuta oyo boza afase na bandeko na bino banoir balingi bino te balingi bambongo bazokosala babusiness bazokokosa molangi oyo bomoni mama divine moto azotia bakia motu moko kaka bamama boza ebele kabukuga mpe boyebi na sakana na ngai te nakokotia mpe video oyo na supprime yango mpe eza mayele bazotia oyo eza masolo ya mpona baintere na bino bato mosusu bazoteka wana aza na mayele ya kibomoto boye te ya koya kopesa baexplication boye koma ndenge nini ozwa olongola bouton koma ndenge nini osala boye soki ozala mpe na besoin te caramel ma chérie donc ozwi noka azala na bacapsule eza l'huile oyo ezaka l'huile et puis il faut ozala mpe na baoyo ya vrai bonjour maman Marie la tendresse ozwi bacapsule na yo et puis ndenge eza wana oyo eza nango sans hydroquinone ata oza na yo chocolat
okokozwa yango tout comme mpe ndenge eza wana okoki kozwa kaka mafuta na ata oyo ya nini babenga ngo dove ozwi dove na yo okoti bakapsule na kati esili ozwa na yo misu te caramel na yo bien mwa poudre obwaki mwa poudre moke na kati c'est bon boki mwa poudre no na kati c'est bon mais na bamama na biso bamatama na bino ezokoma rouge eloko nini bokoki kosala mpo rouge disparaître. Par exemple na mutu oyo rouge eza na ye na minute oza na droit osalaka basoin ya bamasque pa mapamba te parce que ekoki kozongisa banoir ekoki pesa batampo ya banoir donc eloko oyo okoki kosala ezali ke non okoki kozwa jaune d'œuf ozwi bakapsule oyo ata 5 ata 10 ofini baluli wana na maboko ozwi jaune d'œuf ata mibale il faut bamaki wana ezala mibale. Parce que pourquoi nini rouge ezo ebeti yo nelongi pourquoi matama na yo e rouge toujours ezo bima parce que eza babiloko oyo pakolaki esupporte te parce que nous avons des tantines oyo bapoza pima du yango moko mpe na elongi bapakola yango alanda elengi wana alors ezaka interdit. Alors pour son ntango elembi yango na biso ke nyonso soki oza mpe na besoin operdre tente mais obima mpe otela mpe ozonga rapide ozwi noka bakapsule na o vitamine e mais kotia poudre te. Non. Poudre malgré poudre n'angani là-bas c'est pas pareil. Coucou maman Mifi Bintou. Kotia poudre te. Alors, aujourd'hui quand jaune d'œuf au mo bimbaka ndenge za boy tia on a liboko. Aujourd'hui quand ba capsule ata 5 au fini on a liboko. Ya pakola on est longue. Au cause sous jaune d'œuf musu bakisi et kangami yo lokola pâte. Soko za na kini to ozo sala voyage ozo kita ba Afrique, Angola, Brazza, Congo, a Moyuana. Alors pour na muto a se meteni na ba Moyuana eloko nya koko sa faut tendo tinda mo soko komi kaka tinda bango liboso milanga plateau maki. Ozi ba maki. Otini bango ba oyo pesa kana na Afrique kuna. Otini ba omenya Afrique na biso eza pi passe hein. Oko kuta na pina ba capsule ya fo hein. Faut ça attention. Parce que ya fo eko beta yo makasi na ba moyi kuna. Alors soko sombaki yango otia na sagi na ya main okiti na avion. Otini ba sombelo plateau maki. Otoboli obimisi mai. Zwa ya ta 10 fina epenya na po moko bo finio ozwi jaune de fautier. Ya na hotel disoki na flat place ofandi pakola yango penza bien ne longi. Soko yebi ko kendo de au moins yo taba opakoli yango bien. Kotambola kana baseba ba moyi wana ozozwa ba mafuta na yo ya poto ozwi mo ba betazole otie apo pakoli ozwi fo de to obakisi obimi kosaka ba biloko wana te. Oko bimo ndiro mutu ozi kotumbata bana lifelo oye na poto awa obimeli biso ndiro outi lifelo outi kotumba bambala. Alors oza na Congo jaune d'œuf kaka oyo kaka. Alors eloko misusu kokende kopakola ba po jaune kuna te na ba moya ba Afrique non kopakola po jaune te kopakola no po jaune te koluka mindondo te ozuka ba capsule eleka ebele ata 20 fini yango be otie na kati ya jaune d'œuf ye wana opakoli yango na elongi fandi na yo mwa moke kutu eloko na ko autoriser eza ye ozwi yango otie yango bala moko na elongi soki oza na batampo par exemple ke no batampo esili yo te mais okiti Congo. Alors moi je préfère encore ozwi mai ya betazole ozwi jaune d'œuf osangisi bango na mai ya betazole ozwi oza na bakapsule na yo ozotie opakoli yango fandi betazole osala mosala malgré ogarde otentire na yo otelisa yo et puis en même temps obando sentir ke banoir ekende omoni babango basalama mpona baréparer malgré bato mosusu ete nga bamai wana eza makasi eza nini non basalama mpo baréparer comme diposon eza mpona kolonga basali te mutu mais bakozonga mpe na ka mosusu mpona baréparer biso certaines choses aussi net so naza na Congo naza na Angola naza na nini na Brazza na bamoyi wana naza na besoin na perdre tente naza na mwa molangi nanga bavitamine oyo naza na mwa ba jaune d'œuf nanga soki nasombaki serumo epa mama Nicole te na rate ye alors naza ilonge baby bango mibale oyo okotia ye na 3 choses soki elonge eza salite soki elonge eza soin écarte nga betazole alors vaut mieux osali mélange na yo oyo ekomi lokwa mafuta no kopakola na niveau ya kuna parce que eza oyo ye aza baluile tia ata 30 ata 10 ata 35 ekose fondre ozwi jaune d'œuf ekomi mafuta no kopakola surtout na butu surtout na moi oza na flat opakoli yango fandi na yo soki oyebi kobima libanda sikoyo mpona kotia maquillage mwa Charlotte na yo pembeni na elongi salaka bongo donc oyo eza bamwa bavite fait mosusu
mais manikolo lobeli pimadu te na niveau ya Afrique ndeni yo obwakisi pimadu na bwakisi pimadu parce que pimadu abalanaka na moi te. Alors ye ako résister et puis ye ako résister mais pimadu te so olingi koyinda na banda kotiaka ba pimadu surtout na ba niveau ba moi ya Afrique mais na niveau ya butu eza possible. Pourquoi pas okoko ko mélanger ye o mélanger na ye mwa muke o mélanger na ba capsule opakoli yango olali nango nelongisi pona ese un peu kolongola ba santé zomona yango bazo ba famille omoni masolo ya poso misu babi manikolo même itibi ya Tenovat surtout na motu pe oyo misu oza na tampon na ba mbunzu na yo na ba awa na yo ba noir na yo oui okoko ozwaka yango moko ozokopakolaka place wana kosangisa yango te na mafuta kuku mama Rachel Mundele kuku kana nanga mama de garçon mama Spander. Alors Betazol eza numéro 7 bisu bazomona nga na bakaye boba mais manikolo mais oui eza musala na ngai oyo ndenge eza wana na lingaka yango et puis nazwaka yango au sérieux parce que nakoko kotsa nyonso na mutu te mpo nalobaka masolo ya poso eza blague te poso yebango kaka ke poso ebebaka poso ebongaka et puis toza na banouveauté misusu yo na idéologie na yo oza nga napakolaka kaka skin light kaka na Betazol ya mai yo na mutu notikala noka na babiloko akala alors que babiloko mpe eza ebele o bana poto baba eza ko augmenter donc tala babiloko ya moto eza omoi par exemple neti oza na Afrique sikoyo yo oza na Afrique yo kokoki epakolaka bamafuta ya bapeau jaune. Pourquoi? Parce que ngai nakokosala composition ya ye na jaune d'œuf na obimisa toujours teinture na ngai eza bien neti l'huile oyo eza comprimé ya glutation ozomona action rapide mais tibi na biso oyo ezo jouer rôle ici na mbunju na mutu oyo aza na bakache ebeti ye na awa pe ozo se retrouver na tibi ya Tenovat to Betazol ekoki mpe kolongola yango mais na condition que mutu aza sans noir na elongi atia yango te. Tibi oyo ezali Tenovat soki oza na banoir awa tiaka na tibi oyo mais soki par exemple ozomona ke ezosala mikusa mama Divine Boti merci beaucoup yaya na ba question nyonso tout après makambo nazoloba ba réaction nyonso oza kosentir yelanga na WhatsApp na privé obike po toza poso moko te misusu ekoki koavance mosusu mpe ekoki kosala ke place wana misusu moto rouge e apparaître siko tosala nini na ka wana tosala nini donc toke na plan B tozali na eloko moko oyo tokosala urgence parce que moto asaleli nini Tenovat parce que nga nalinga Betazol te na tibe ezaka namona yango ezaka makasi mais ye namonaka maîtrisaka quand même certaines choses. Coucou maman nanga bonsoir yaya. Alors nyonso to nazoloba masolo poso ekoki kosila te nga nazoloba ngo masolo ya poso eza na bafaso ebele nga moto akoya osalela nga mafuta te nga ebele babiloko naza nango oyo boye oyo bamafuta neti boye surtout yo moto oza na bato mosusu batanti na biso boza mwindu makasi elongi mwindu mosusu mpo oza wana biso siko nga na kosala ndenge nini parce que mapeka na nga mpo bandeko na biso ba internet boyebi ke bazobebisa mpe mapeka omona nini oyo masque ebeti kaka motu na sa mapeka alors siko po tokende kose repare mapeka wana mapeka oyo ebebi eza na nduta te mais ebebi noir moto etondi siko tokosala nini na mapeka toza na 3 leçons tokosala toza na capsule na biso toza na mungwa oyo etolambelaka te mais mungwa oyo esi naloba yango mungwa sel de marin toza na citron et puis toza na mai ya maki. Alors 3 choses wana ekoki kofanda yango même na frigo tokosala yango air nyonso tu ozwi mapeka na yo ozwi soki eza mwindu makasi opakoli yango dans mungwa maki mai ya maki blanc d'œuf na citron esa okwa neti sukoli mapeka soki esili luka kaka po otie bacapsule ata 10 et s'effondre après l'huile wana bandaka kopakola yango anase omona mapeka mbala moko ekozala yo uniforme. Alors na makolo eza mwindu maboko eza mwindu pona Terminator et agir rapide il faut zwa Terminator okotisi ye na kati kotisa l'huile
koti ba capsule ata 10 na terminator ata 15 après ko s'effondre maman e banda ko aider yo. Alors pona ko zoba biloko mususu ba précision mususu biloko eza mususu epananga mususu poko ko zongo na maison africaine. Alors poison oyo mani ko poison to ko ke na Afrique oui muto ko voyager na ye asombi au même na Afrique kuna mais akoko utiliser concentré te ya poison NAD na micho na Afrique ko meka ko tout. Moi je préfère oyo parce que ye aza déjà na ba aza na tonga na kati aza pe na comprimé so otangi pe bien mais o wana basali est simple mais maman papa et okoki kozwa poison na pimadu te o mélanger bango esika moko non poison na pimadu baza oyo ya concentré wana NAD baza okwa eloko moko oko mélanger te so ozo sala pimadu na mafuta otie pimadu so ozo sala poison otie pe poison donc eko mélanger bango te donc c'est un peu ça la famille. Alors ba maman na nga na kozonga na étape D car ndenge naza koloba mamba maman na nga botia ba cœur la ba yaya botia cœur boza na live wana boza na live boza na short botia cœur eza pona intérêt na bino ba maman en tout cas na kozonga parce que poso ezali eloko moko evariaka ba sakana nango te donc batoza na batu bake ba vacances toza na batu bazo kende Afrique bazo changer climat donc batu wana il faut to ba commander ni to essayer un peu ko aider bango ko temporiser mafuta ni ya kopakola po ba misusu ti lelo baza ba utiliser na bango ba tibi na bakata ba crème na bango eza na ba choix na bango mais eza ba biloko misusu il faut ko éviter et surtout elongi il faut ko yeba ko réparer yango bien comme il faut malgré moninga naza ko silika pona ba homo sapiens bandeko na biso oyo lelo bakomisi makamba koteka mafuta ekomi cop ekomi mutu nyonso to alali la muki nga nazoteka mafuta mutu nyonso to aye na internet aye koyiba mama yela baninga nga koto nde nazoloba ba homo sapiens soki bino boye kozwa oyo nga nazolakisa oyo bomoni nga nasalaka sacrifice bomoni kaye na nga donc batanti misu bazomona nga nazotala kaye na nga nazobimisa mayele na ngai naza awa na memi na mai ya pamba na melite nazokauka mongongo oyo eza ofele nzambe azomona nga oyo akoya kozwa mayele na ngai mpona obima nango gangi oyo bandotekela bacliente na yo o bacliente no wana mpe bakobonga baposo te meme yo okokota na merde okoswana na bango okokima internet parce que oyo nazosala mosala oyo parce que nalembi ata nalobaka na kolakisa te me ozomona bilongi ya bandeko bazobeba mpona akoza bakolegi na biso oyo bazoteka mafuta alors que bazoloba vérité te bazotia badefrisant na babiloko na bango basavon na bango bazotia babiloko mosusu ya makasi meme yokanisi motu soki asali zela nasalela yo ozwi mafuta oyo ozwi deja betazola mai ozwi otie ozwi poison otie ozwi bacapsule bato tu basalaka mafuta batiaka eloko na kati ya mafuta eloko nga naza na bacliente na nga bakanga bato na bango na kati ya mafuta soki oyebisanga moto akotela to otela te hotela parce betazola mai deja etelisaka bacapsule mpe elongolaka role na ye nalingaka ye mpo alongolaka basalite ata moto atiaka hydroquinone te mais na kati ya mafuta nika soki azobwaka 10 omona poso ya moto wana eza bien malgré bakomi sikoyo idéologie kotia mwa bajaune def na kati ya bamafuta oyo bazosalela bato na bango mo mpe bazotia yango mais nga nazokoencourage bino te boyaka nga nazosala mosala eza ya pasi combien de fois obelaka bamama na biso misusu banoir misusu baza batanketo misusu mpe azotia na ye mpe kere te misusu mpe ye akofélicité yo te ke ozosala mosala bien mama continue na bongi bakoloba te mais ozosala kaka mpona bato baza bareconnaissante moke mais ezopermettre bino te boyaka koutilisaka mayele na biso epuis bino boya kobimaka keno bozoteka ngai soki bandeko bomoni moto abimi na internet abandi kosala nga rando nga na kosala rando ya koteka mafuta vraiment parce que je vis ça c'est que moi je vois c'est grave baposo ya bato ezobeba ozomona baposo omoma neti bilo nalakisi yango na expliquer eza mpona korepare ese nalobi ke non oyo nazoteka mafuta non et puis babiloko nesi nalakisa edaka mpe bamama ebele edaka bango mona mpe manikola baki maki boye tolala nango mwa mpe moto olali nango lobi so natieli bino kaka foto ya mwana mwasi moko bokoyokele mawa bokoganga boye koma ndenge ni biso banoire tokokoma na mitema oyo
mais nga soki moto alobi asala nga rando na kosala rando ya koteka mafuta parce que trop c'est trop neti bato neti babiso tozosouffrir na bafoto tozomona mais bango baosouffrir te parce que bango baosala baanarke kosala ba n'importe quoi parce que po aza na besoin mbongo mais nga nazosala n'importe quoi te nga nazokooriente yo neti oyo bakaye oyo eza orientation tanti oyo biloko nyonso to eza kooriente yo comment ndeni okoki kosan sortir na crise ya poso oyo oza en face na poso oyo eza détruit oyo eza na besoin msu ezwa vitamine comment ndeni okoki kosala yango tozoloba yango nalobiki ngai soki eza ndenge nazalaki nalobelaki meme tantine wana bandeko na biso ebele misusu so boyoki te mwana mwasi oyo nazofinga maniko ngai na préféré nasala rando ya nini ya poso parce que makambo ya poso eza malamu te biso nyonso tu tokoya kokota na basaki alors bango kuna bazokoteka mpe babiloko ya bongo ya bango omona mpe bango baza na bango mpe uniforme te tala kudi na ngai omoni napusani na kamera te omoni ozomona awa ya bato awa ezalaka bamwindo ya poso omoni tala ngai oyo bomoni mapeka yango mais eza mosala eza facile te alors bamama bokei na bino obia ndenge nini natiki bino asire wana tokutani prochainement epuis ndenge eza boye soki moto oza na baquestion na babiloko nyonso nalobi soki osaleli yango soki mpo omoni ke évolution eza bien oye mpe oye koloba mama nzambe apambola yo merci beaucoup en tout cas nazwi eyano na ngai na eloko moko na banda ekoluka kozalaka absente soki omoni mpe ke non en tout cas maniko namoni ndenge napakolaki namoni mwa réaction betala place oyo nde esali ngai nakoyede yo parce que na privé mpe nakoexplike babiloko oyo misu nakoyotanda nyonso na live te toza mpe na temps ezokokende nakoya kofanda temps molai mpe te po misusu kaka koloba mais bamama yango video na ngai kati to ndeni nazomona nia boye nazwi message moko ya nini ya Google soki boza présente botie nga signe de vie bamama bozala na maternité mpona kobota mpona kofanda kimia te bamama na ngai ayebisi bino Facebook ndenge eza wana azokobloke bavideo oyo ezozala na bageme mingi te na banini mingi te epuis nzambe apambola batantine ebele oyo bozwi ntan na bino ya kopartage bavideo epuis ndenge eza wana bamama na biso oyo bozotila mama Nicole Bakere tokotia Bakere kaka te place oyo ya liboma place oyo ya bainsanité non tokotia Bakere place oyo keno moninga ye kopesa 1+ bamama bozali nazomona bino te nazoka bino te awa nazomona kaka keno epa na ngai eza bloke botiaka Bakere bayaya bahomosampie bango bakoya koluka baya kotekelaka bino me bakoluka oyo bakalakisa bato koloba neti nga boye nazokolakisa yo na ndenge nayebisi yo keno bouton soki mpo bouton tache esilaka na pimadu na kati ya mafuta yebango biloko moko koneglijaka pimadu te soki omoni bouton omoni tache etondi yo na elongi somba deja pimadu na bakapsule omoni bato mosusu ko omona ye kaka tenki to atiaka ne kaka babiloko na mafuta kapsule ka vitamine E oyo yango nalobi sikoyo na miniti oyo soki omoni kolingo lala elongi ezosala barouge bamatokolo ayo ekomi yo barouge zwa kaka jaune def ozwi bakapsule fina yango na maboko na yo opakoli yango ekomi lokola maske ekangami olali pongi soki olamuki na ntongo mama tika elongi respire kozongisa yango te kozwa mpe yo te maniko na tieka mwa lwili mpona banda non okoki kozwa mpe bacrème na biso ya Charlotte oyo obwaki mwa Charlotte na kati alors soki oza na Charlotte te benganga commande Charlotte eza très bien bamama ekoede bino en même temps barouge wana ekofaire disparaître yango malgré omoni bokoyinda te bobanga to te maniko crème mindele ekoyindi so te bamama boza na baage ba 40 ans bamisu ba 50 ans misu bozoke ba 60 ba 80 babiloko oyo mpe ezokolongola bino barite en même temps ezokozongisa force ya awa kanisa mbula boni yo olobaka otenga na pakolaka babiloko makasi te me okangama na betazole na mafuta kopakola na diprozone eza mpe diprozone eza makasi me yo ozosalela yango
mais ozoyeba te à la longue ozolembisa baposo banini ya baawa yango moni azoloba ke non enseignement ya cours ya poso ebandi donc ezalaka nango kutu mais zwaka deja kaye na yo omoi ndenge napesi boye parce que ekomela nango tomona misu video eza te mais yo tikali na kaye mpona makolo na biso makolo na yo poso makolo elimba yo makasi kobosana te 20 capsule soko tokomandaki terminator otie terminator na yo mwa katikati ozwi mwa 20 capsule na yo osopi na kati ozopakola mwa poso makolo elembi soko olingi mpe na maboko ndenge moko omoni otie bacapsule ozolalaka nango alors mutu ya shokola zwa yango capsule kokenda bamindondo ebele te capsule eza vitamine E en même temps koyede yo epuis bamama na biso mosusu oyo boza na Belgique nasi boyoki audio natelaki bino parce que nazoloba yango à chaque fois nazomona mpe bato ya Belgique bazoya mingi kokomande eloko eza problème eza ke non tosungana bosala effort bamama na biso la famille communauté africaine boyeba bamisusu kosintegre epuis eza bamisusu eza boza na bana na bino soki omoni numero mama Nicolas atindeli yo kopesanga charge te eza kaka nga te moto il faut nasukisa yango ntina suka parce que yo komandaki neti nazalaka na impression ya kosentir batantine miso omona me mama Nicole sikoyo nga koli na ngai nazozwa te alors ke lorsque nasi napesi yo code donc natikeli yo makambo nyonso yo kotenir nga kaka soki par exemple au cas où police soki douane na bino batuni yo balobi ke toni toyeba eloko nini eza na kati to pourquoi koli oyo ozwi yango epuis bamama na biso bandeko na biso baafricaine il faut pas kobanga mundele il faut boyeba kose défendre parce que j'ai l'impression que misusu bozobanga mundele tala neti ndeko na biso wana azoloba nanga te nga namoni 2 semaines otiaki te soki otiaki na nga kozwa yango te malgré tosololaki deya na ndeko asengaki ne beskise mais eza exemple oyo ifo napesa po soki mundele alobi na yo yo ndimi mais nga soki nalobi na yo te mama Nicole bango baexplike nga neti mama na nga aza deya na code police eyebisi afuta déjà douane elobi na ye ke non futa facture parce que mpo na koli ye sikoyo bato mutu mosu aposte aye alobi na yo te kende kotuna moto aswisi moto yokanisi moto nyonso na biro azaka mayele bango mpe mindele ya bazoba bazali parce que ye okokaza te mpo aza mundele non yo fo yeba komo ndenge nini mundela nini balwa ya mundele ezalaka tala bandeko na biso mingi boza na Belgique boyebi na bino mpe loi mosusu ekoti en vigueur te depuis 1er juillet 2021 ke na Belgique toute façon Belgique Suisse balingi bataxe Suisse ko okopeye nga batindela nga bafantaisie na mama na nga Amina Sidibi na Londres biloko euta London eye oyebi ke police ekangi yango nafuta douane nafuta Suisse na Belgique baza lokoso ya bafrère ya kosakana te mais nga natina bakoli mosu ekende na France omona ye mosu Allemagne eza rare Londres oyoka bato wana Swede mokie epuis na Swede na poste mpe ezorumela sikoyo yo soki omoni oyo osomba biloko epa ndeko na yo na mindele kutu bozelaka na ba AliExpress bokomanda bozelaka misu ba 1 heure ba 3 semaines ba 4 semaines mais omona motu soka bamisu bozaka mpe soki kaka olekisi mbongo l'essentiel ke na tanka na zwi ozalika 1 semaine mama Nicole ndenge ni bosalaka bongo te bandeko na biso baafricaine mpo boyebi ke non eza eloko na biso mais eloko na biso mais toza na Afrique te toza na poto eloko mosusu bapreparaka yango mpo bakoka mpe kotindela yo tala nayebisaki mwasi wana bikende na poste na bino usoti numero asuive eza molingala apesaki nga nini oya kotuna na ye te tosuki wapi koni ezongi Suisse te pourquoi parce que je savais oyo elo na bandaki koloba eloko nazali koyebisa ye soki omoi asalaki démarche wana ou soit ayebi mpe te oyebi te lobaki oyebi te soki oyebi te bakoyede yo mais misusu bazokoakize nga voire même mobali na nga kutu ekoma même kotungisa mpe ye botala moto yango akozala escronan nga kutu nazobimisa bamayele ya minene boye mama yo ozolanda ngo fani na ndako na yo camarade ko botambolaka ne pe so otika koyeba mafuta ni apakolaka te ayebisaka bébé chlorane oui ou non Nivea mais c'est pas tous les monoko nyonso na internet mpe ezoba vérité minoko miso eza na bainternet ame bafille oyo batekaka baomosa mpe batekaka babiloko miso baye kosalela yo mbongo na motuna yo mpe abebisi yo mais bato botekaka babiloko bamisusu
jugement ezali un jour bao bobebisi baposo bandeko na bino baafricaine botiki bango na banduta misusu mpe bobebisi bavisage na bango toboyi te biso nyonso totiaka bamake-up mais ekozala trop exagéré te po bamisu bakomi condamné likolo ya bandeko na biso banoir mais un jour jugement ezali na biso bato oyo bozolo baa makambo koteka oyo un jour boyoka miso akoti prison misusu mpe ya polisi baye nazoyebisa bino même c'est un prophétie nazopesa bino biso boleka na prison. On se moque pas de Dieu. Nzambe azomona biso nyonso bandako na biso même na batoilette na bino biloko ni bino bozosala. Soki mission ezali mpona boya kodétruire bacouple ya bato boya kofanisa bato bamasque de veste chaque chose à son temps et puis boko se rendre compte un jour parce que misusu mpe bozobanga te olali olamuki olobi te loka bazotala moi sanza loka moi sanza wana ngai naosala différent travail na bino ngai oyo eza cours mobimba ozopesa bato cours et puis na misu mpe nafutisaka yango mpe mbongo ke pesanga consultation parce que malgré bato baolandanga bato misusu mpe oyokaka aza na baproblème très sérieux ya elongi malgré yoki na ye mais acomprendre te ifo azwaka na telefone omona na yebisi no futa 50 € wana ekomi consultation fo natika makambo nazosala mpona yo moto ozotala nga tantine otekaka mafuta ozoso badefrisant ya suki ozotiango na kati ya mafuta parce que mpo basi ya baafricaine mosusu bozoyeba koede bango te soki moto ayebi soki non ngai nazingi natela na feti ya mwana ifo oyebise ke poso eza machine te ifo yeba kobongisa poso na ye même ici avant feti ezala teke na bimeli o 3 semaines abike non naza na feti ifo natela mais non ilobani ke non na oteliso te il faut resoigner baposo na bango neti nga na fandi boye nakopakola mafuta te nakoluka banouveauté te neti baoyo boye banouveauté wapi babiloko yango banouveauté oyo nakoluka yango te napakola donc fo nazelaka feti moko ezali na famille mpo nabongisa poso mais non yango bamama bolongolaka idéologie wana ifo kobongisaka poso na yo baye boye moni ndenga naza boye soki moto abimi a boye moi sanda tozwa feti moko na terrain nalati sandale na ngai nabimi na kele parce que poso na ngai eza propre nalati eza robe ya liputa na ngai poso d'abord ezo répondre mais sikoyo bokoti na piège ya bandeko na bino banoire parce que bino moko bopesi bango accès boza na besoin olingi otela mais nyonso soki olingi otela mais ngaso nalina te ata beta zolo apama mama nazwi pimado o mafuta pimado ya pembe na kati etelisaka ezongi nga nazwi nanga mafuta nasopi bamage ebele natie mobimba nazwi pojo ono nyonso nasopi yango nakotela te nana ngo kosalelanga mafuta mpo boya kotika bato banduta na maboko ekatikati bango bilongi bato ekomi ondire bato bauti kotumba bikedi na lifelu nyonso tu wana apres bato wana bakokima bino mpo bible elobi Jean 10:10 le diable vient que pour détruire barangeaka te bozo koarrange te bozo détruire mpenza bato siko biso nde baarrangere na bino siko yango nalobi meme ngai nakozala meme prêtre akosala rando mpona bato wana basala mafuta bao bazobima wana otemo esanza peut-être oyoka jardin nayebisaki bino je m'en fous de bacliente bozoyi bango te parce que bacliente oyo baza ngambo moi bato ya belgique bayelinga lobi soki 5 mama niko na bi te eya facile te ya koteka ntu boyi te mais santé eza très important parce que okostresse nga wana stress eza malade fo yeba yo moko lwa na mboka na bino eloko nini ezali est-ce que moto wana alinga bato wana bamama wana misu balingi bakotisanga misu 1500 € mais ozoboya no baproblème pourquoi tozotala baclientèle te tozoloba nde mutu na mutu soki mpe na travail na yo na mokuse nakobanda kobelela bino ntongo midi pokwa boti bokorespecte soki otekaka maputa zonga na maputa soki otekaka kwanga zonga na kwanga parce que eza na bato mosusu nzambe apesi bango mayele don ya guérison don ya délivrance eloko mosusu ya mwana nzambe akoki kosimba kaka crème oyo nakosimba crème oyo ya rouge boye ale moto apakoli yango mpe abiki tala ndenge nzambe aitilizaki nga na maki oyo ezobikisa biso alors botika koya kodistraire biso baafricain botika bandeko na biso banoir botika lokoso ya mbongo bible elobi eza vanité de vanité tout ekotikala tout ekotikala tokufisi banoir ebele na coronavirus bakei bana poto batiki bapasseport français suisse anglais tout batiki bana sa mabeli botika anarchie na baposo ya bato trop c'est trop alors bamama na biso mpe bino mpe bozwa soin ya poso na bino poso babongisaka yango na moma ya feti te mariage ya mwana te
na outil voyage te bo na pesi même na bata voyage na pesi bino même na conseil. Alors nzambe azala na bino ba bo partager vidéo nzambe pa pambola bino ba pe bozo soutenir nzambe pa pambola bino batu pe oboko salela mayele boya pe kosenga merci pe ba pesa rango kofanda ka to tsali mayela mutu komite ma Nicole ndenge za wana lobi ya koleka su na live tima loba nangi kokanga yo po soko oyo ozinga photo okimi oyeni susu obongi na ozo tambola na nzela na France na Suisse ba otuna yo te kitoko boloba te nzamba pambola mwana mwasi wana ta maya pamba melite metala poso na ngai mobali na ngai lulinga na ndako olio pesa da merci non même nzamba lobi donner il vous sera donné pesa eko pesa mele. Alors ba maman na biso Belgique na pesi bino penye formation kaka po na Belgique même Allemagne même Londres même France et puis ba maman soki ozwi koli na yo ekomi na ndako na yo eloko na nini na beta sete kowelela te koloba ma Nicole na komandaki comprimé ya kotiala mafuta me namoni yango te botika bolobaka eloko wana te nazoki maki bamama mingi boza na biloko wana yo ngamu na tie biloko oyebi no biloko eza na kati te mosusu akokokabela biloko mosusu balobi ya na vie kozala presse te meme iwera so na lobango kozala soki babengi yo te kondima présente. Donc zela na nga moko na koexplique yo kanga photo biloko wana loike ma Nicole na zwi koli nange komi ok alors nga na koexplique yo poso ko bi ma Nicole nga na komanda poudre nga na komanda ki nini yo nini nini wilo ya comprimé otia na mafuta exact na komanda ki terminator njoka terminator aussi to tia ngo na mulangi ya rouge mais yo ebite ke za terminator. Alors tikela ngai moko kolo musala na ko orienter yo ozomona mais c'est pas facile aussi hein. En tout cas, biso ba noir, tout ça vraiment facilité. Tout ça vraiment facilité. Un moko ba maman biso bazo tianga na ba prière conseil na privé kaka kolemba te mais il a facilité parce que mentalité malgré ma maman biso ba mani koto sengi pardon mais pourquoi c'est bosenga ba pardon ernio sommet. Nga eza bilo mususu tout bolata na kibo moto. Bo s'intégrer ce qui est important. Bon ken soko yebite yebisanga vérité, lo ba que non ma Nicole leki nanga mwana nanga na yebi te bandeko no pe na ndako nazotinda bango bataela nga na internet bazoboya bosunga nga na papa Camille olie ya koya ko akize ya koloba koli na ngai une semaine ngoyo surtout bata Belgique 2 semaines ngoyo soko tinda ginde sisi kona ngaki azoloba ne logo oyo ye moko opesi penya preuve atala mais atali na ete mabandi ko ya ko critiquer Congolais c'est pas bien. So ba biloko aboy net mwasi ndeko na biso atali na internet amoni loi ya Belgique échanger Belgique ba taxe eza obligé ndeko soko zu koli même na France pe batu mingi biso a France pe ba futa omoni ba futa ba carton mususu surtout na France na remarqué so eza munene ba futa même biso na Suisse douane eza obligé kotia na mutuka ateke ma Nicole afuta ki poste te yango ba futi singa non. Au foot à douane, ça dépend ya ba corps ya pays. Net Belgique na Suisse ba linga mbongo. Bato bo fana na Belgique, bo ebite ke pays na bino économie na ngo fani na ba taxe. Alors, eza ba biloko mususu eza ke non. Bon, biso batu mwindu, même 30 ans d'années à bato ebele, même 10 ans, même 40 bato mususu baza mal intégré. Oloba yo za mona poto atongo mais oyebi na yo loi ya pays ofandi te eza honte. Et puis ceux qui par exemple que nonga nazo yebisa yo ya eloko boye ndima kondima po mundele te ko bino ba misuzu bo banga mundele ngala za complexe ya mindele te ngala zo ba isolo moko to kenda na tonton moko ko état civil à Suisse ba bloquer ka dossier na ye to komi kuna boye fallait to zo suri suite suri nini muko chef wana benzako police benya ya nini ya place wana alors bien biso putain de merde to telemi beso zakine oui que naïf c'est messie aujourd'hui c'est sur ma gros mot c'est notre droit et puis toi c'est ton travail c'est votre travail monsieur c'est votre travail alors aujourd'hui c'est ma gros mot pourquoi alors on a porté plainte contre Nina yo oh mais non mais naïf mais non ça c'est quelle manière il y a quoi accueillir bateau quand même. Tout ça, il y a une bonne relève sur le biso pité de merde, ça ba gros mots par rapport à quoi?
On vous paye pour ça? Vous blaguez avec nous, quoi? Oh, mais non, 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 je m'excuse. Alors, non, 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 je suis désolé. Rabino? Eh, mais il faut mon amour. Ah, mon conduit. Rabino, il va être droit dans la salle. Il va être dans le lobby. Il va être dans le jiji. Il va être dans le lobby. Oh, t'es. Il va être dans le au moins, il va occuper le dossier. Et puis, le lobby dans le zongi. Fien à bengabi. Eh. Ba pese pe ya réponse à bien des banda oza donc mon délai mo ka banga et puis que oh so ka porter une plainte ko ma trouba ba donc non pe sa démission donc il faut ça bino monsieur pe photo yebaka il faut façon ko loba na bino ya devant ba koli na bino moi si mo ka bisenga mama na banga ba ko loba ke no ba bwa kango po eza ba biloko ya hydroquinone quoi oyebi que donc so utakini wana angolo wana droit de carola tikota ba o memi carola itata moko ata mibale na aéroport penya babwaki yango ah non mais oza na droite même biso route na frontière oza mpe na droit ya biloko mosusu ifo kota soki comme omemi 50 karola même 10 bakobwaka na bango mais yo lobi opakola de ye moko yo opakola baka ebwaka yango nga tantine moko alobi na nga o biloko ozotinda maa nicole bakobwaka mafuta oyo bakobwaka oyo nga bipase nga polise na bino soki yo ozobanga kosola bipase nga polise pourquoi po biso baafricain misusu bobangaka mindele oyebi ko s'exprimer c'est ton droit mais mundela azo faire paniquer était un peu biso mais bon tika onyo la peu biso ba noir batu misusu ko moni que oyebi ko loba te ko commander te ou soit que commander ba ta pays na bino kende na yo ko commander so ko moni que oyebi quand même ko se défendre viens commander surtout ba ta Belgique. Merci beaucoup la famille. Zaki bon maman Nicole Moisanza, merci beaucoup bandi ko partager surtout maman Patrice Nangai Lututu. Ah mutunangai yeza kasoro coach basa panjeli coach ne merci pe merci